ordre dispersé te makambu ya kowele le bandi omonika tango vio wana kei tango akufi bao bakeye komi Tshisekedi elboy IDPS elboy Sensa elboy tout ça molimo wana ya kowele la na ngotanga bakomba batute clair bon muto aza 8000 km yende bomoni fo bolandela bo fungola ba justice tout pourquoi la guerre contre qui bozo banga nini e bazo bangelo ko moko maire nazo ebisa yo etant que 24 communes biso to ba na IVPP Institut à vérité pour les ba banga nde Moïse Katumbi amusala Moïse Katumbi l'a bien dit asa prêt à réunir 100 milliards de dollars mais ba na ba défi biso to suba chance ya ko katisa boséan ko tambola mama soki ba kino ba tondi ebele ba congolais na biso na Brazza ba bengani biso le roi bambwa mo kate eli binoka message boko bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tout bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission oyo Congo Millennium bolanda émission oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti polémique aussi mote na balandi nyonso ya monde ba internaute nyonso ya monde na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de nyonso. Na sengi bino bolandarango, émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium lelo penza tozali na esengo ya koyamba po na bino mwana mboka Christian Mbela, le vrai Kinois. Pour la nini vrai Kinois, na bino nde kaka to comprendre pour la nini to bengaka ende ngwana mbote na ondeko Christian. Mbote maman bonio. Nangolo Nzambe ça va kasi mwana mboka Christian penza to ebite otali ba video ya mwana mboka Serge Kindomba lolenge kani azali penza ko kumisa to pe koloba te ye azali nde ko soutenir candidature ya Félix Tshisekedi yango yo osengi te Congo Millennium toya po lobi ke yo za contre yango pona nini. Oui, Congo Millennium nde apesaka biso accès à kokota ya koloba et surtout sur internet na saluer musala bino bosala vraiment c'est beaucoup mieux. Merci pour la caméraman, merci pour la yo, na ndenge bo permettre quand même na loba eloko. Tu veux loko tongi to éviter eloko nini maman, eza to éviter ba contradiction inutile. Contradiction inutile pourquoi? Est-ce que yo ko comprendre papa andimi mutu, mais moi na ye na simaboyi. Donc tout le bezal loko là, bokomi ko sala message o ye soyez nango et komi contraire na message on Nzamba tindaki. Pourquoi? Moïse Katumbi à la personne il y a Tshisekedi avant sa mort. Dernier discours il y a Tshisekedi papa na stade de martyr. Alobi na bisonini. Alobi Moïse Katumbi azan avion azakuya. Mais comment biso totikali na sima? Ceux qui ont respecté quand même mémoire il y a papa Tshisekedi. To respecter pe quand même musala tikeli biso na sima. Alors ngai ko ka musangai soki lelo biso ba militant tolingi to kotisa guerre na mutuloko la Moïse Katumbi na mutuloko la Félix Tshisekedi. Baza batu moko liti na biso pour le moment eza ya ko bunda biso na biso te. Liti na biso ezali toza na posa ya changement, toza na posa ya alternance, toza na posa ya application ya accord, toza na posa ya élection. Alors soki lelo biso na biso to bandi yango sikoyo et c'est comme ça que to ko perdre l'élection au lisusu. Vrai Kinois, tout le bapeli kambo penza bayi diaspora bazota biso parce que ça pe na ba mama penza mikolo bazota la biso o meka un peu penza ko limbola moi moke alternance ezanine. Alternance eza eloko nanu to viva yangote. Depuis Congo et banda Congo. Est-ce que Congo ebisanga ilelo ancien président ya Congo oyo yebi o azana mboko vivant ou ancien président oyo yebi asali passage ya pouvoir pacifiquement. Azate maman. Et là comme ça to ba biso to botami na Kinshasa. Tant biso ke ngana za Kinois les vrais ba yungula 24 communes. Donc tout ce que la remona ngote alors notre grand souci il y a lelo. Et ça tout le monde a alternance, tout le monde a passage à pouvoir, tout le monde appelle lobby ancien président na biso. Tout tika ba guerre inutile. Yoga na zonga susu. Mutu oyo même majorité lelo baza na problème na zolo bango. Majorité baza na problème sérieux pour dauphin na bango ezala ki Moïse Katumbi. Après Kabila, c'est Moïse Katumbi qui va diriger ce pays. Ce qui est le problème à Dauphina, espoir na bango nyon c'est ça qui est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi oyo wana a zongi na ngambu ya opposition, aye a réunir opposition. Vient na ngai Tshisekedi. Le vieux Thomas Landa
andimi Moïse Katumbi et puis azizo que Moïse azakoya bon lelo boni yo mwana okomi otenga na za contre tozowela no makambo wana tisiko. Pour le moment, tous en posa alternance, tous en posa élection, tous en posa tout qui est ordre dispersé. Makambuya roele les bandits. Au moment où tant vieux on a kei, tant wakufi, bao bakei komi, Tshisekedi elboy, IDPS elboy, Sensa elboy, tout ça moli moana ya roele là. Alors nazo sengana bisonyo soto ana combat oya politique. Au moment où mindele bazandeni, tant yo mamone mission no millennium. Tango zo sala makitoko foto ndima yo mama ngam na sengi yo na bi ngai pe fona ya to pousser yo to tindika yo mais biso batu muindo zani loko sala musalo malamu ngai mutali boso na robenda yo matate o mundela otindika muninga lelo oyo tozana mutute ezala na majorité ezala na opposition oyo akobattre akosala face na Moïse Katumbi azate si toko yo kakape hein le vrai Kinois toko kape likambo pe à nationalité et moto penza maman likambo nationalité ça va remettre en cause na ba bazana parlement mais la bien likambo nationalité pour mon place aventure eza ba bangane Moïse Katumbi to mon place aventure eza ba oyo flagrant César na kotangelo ba kombote ba utu kozala même ba premier ministre o bazana ba double nationalité baza awa est-ce que possible okangi bango est-ce que oza na preuve d'abord oza na ba preuve ya biloko lo seki na tangelo no komba mutu mo lo seki. Est-ce que vous avez dit que double nationalité? Claire. Badi banga auto za la premier ministre. Nanga otanga bakomba batute. Claire. Bon muto aza 8000 km. Yende bon moni fo bolandela bo fungola ba justice tout. Pourquoi? La guerre contre qui? Bozo banga nini? E bazo bangelo ko moko maire. Nazo ebisa yo étant que 24 communes. Biso to ba na IVPP. Institut à vérité pour les ba obangande Moïse Katumbi eza na mutu moko te eza na opposition eza na majorité pour mitune za yo ba réponse eza nga mais ba congolais ba na diaspora na baza ba otalanga tangela nga candidat oyo lelo ata na opposition na so lelo opposition oyo ba zui moi chance ba sangana grâce à qui ba uti ibiza kuna na organiser makambo wana et mais ça y est mais pourquoi est-ce que to komi pembeni ya bataille to komi ko wele la leadership pour la nini to yebi yango je zalaki moko carte zalaki ke to kei to pesi primature na rassemblement ou ezaki na IDPS ba gérer et na élection c'est Moïse Katumbi qui passe faut total la gérance ya mutu to so na yo kinde ba soloba que non voilà azalaki koto avena kabila li sumute ngayo na biso tanke Kinois première législature avec Vital Kamerhe moi j'ai été là ngai na sali kuna mettons la monnaie simbité na za na droit ya kozonga sima mais pour mes infos total rendement ya mutu Moïse a géré ndenge nini na moment na ye mama ko kaba babota mana mutu mso ye bien na bien te yo obeti na nudam te ozali banda ozoloba la mutu azobeta dam omoni ngaso na koti na ko gagner match oyo mettons ba koti na dam wana ta mso ata depuis on tira l'oliate pesa mutu ayebi ko sa musala na ye asa musala Moïse Katumbi l'a bien dit asa prêt à réunir 100 milliards de dollars mais ba na ba défi. Êtes-vous sûr que l'élection est causale? Souci na biso yango na biso na début mama ezanini to wela na nu élection to wela na nu changement mais so to bandi leadership ka sikoyo pona nini Moïse te pona nini o te munda mutakomi ko luka parti pris na ye te to wela na nu to kende na processus électoral est-ce que yebi ke la minute oyo Corée ba boy pona machine à voter na bango mais ba lobela ngote et lo to moni a lobezaka ke Moïse Katumbi az étranger et puis pour ton information et tant que vrai Kinois va yungula lobby okoyoka message monsieur koya sur Moïse Katumbi zanini azo jouer jeu ya pouvoir donc nous sommes les abentox toza kunate nous notre problème tozo ta la gérance est-ce que yebi ke ezala mutu moko na kati ya majorité na cité ba kombo pona tanga komba batute Daniel Mukoko Samba il a bien géré il a bien fait son travail vous comprenez mutu nyonso aza mabete tozo zela so to komi na pouvoir toko yungula ba onde ngape ba yungula ngati vrai Kinois toko yungula toko yeba o asa vrai oh ça faut tu bango mupanzi mais combat na biso zana nous tokende na application accord tokende na organisation ya élection soki opposition to bandi makambo ya ko wele la leadership sikoyo to ko échouer na élection bayungula o déjà donc bazo continuer peka ko yungula yo merci beaucoup vrai Kinois kasi penza to ko talaka eloko nini yozo reprocher na bayi politique o baza en place en tout cas minga o bezate maire va échouer vous comprenez social biso tozu ba chance ya kokatisa boseyan kotambola mama soki ba Kinois batondi ebele ba congolais na biso na Brazza ba bengani biso le roi bambwa mokate un ventre affamé na point d'oreille social à Congo zéro nzala eza na mboka oyo balelaka nzala ti lelo ezaka na Congo donc pona ngai
na kuna temps ko lobela makambo pouvoir aller l'autre biso ba vérité donc pouvoir oyo ba échouer la première des choses sociale ya ba congolais nde to vandia muto a déjeuner na ndako na ya bimazate ba maleo partout na ba masano ba bima ba kenda libanda so ba ye ba reconnaître kinité biso to yebaki saki ya fufu lelo koma fufu na ba sachet et ko biso to bomba ba avocat na kati ba tuka fufu yo mona saki ya fufu lix fufu ou ta remporté te et loko tolo na ka awa Moussa tikela so service national lelo mutakali ni mwa liki na kati ya kine komi lix social bana bakendaka classe T biso to koli to ebe ba bengala mwa na Minerval T komi une école ba opeso ba cahier ba livre ba ce monde merveilleux bozo mela ba tine école lelo mwa na zoka sonité ba tuni yo mwa no ke classe po anini ba bengala nga na Minerval oh do yo papa pe mwa na zolo ba na miso ba bengala Minerval mama nga na ken école bana préfet ko la joie sabiso abiso ki aussi $5 au futa aussi 1000 francs au futa na bengi mvoisin mo abio za makambo soni comment yo zo ndima Minerval nga na bende tata nga futa nga Minerval te pona nini social ya mboko congolais azana nzala abimaka tongo ko kende ko luka ko lia donc mondo ya kinya lelo eza kala ingangu kala technique. Merci beaucoup vrai Kinois mot de la fin non par rapport à émission na biso l'invité mot de la fin zaka ke bana Congo to bunda pour un respect accord ezolo banini décrispation ba o baza ba prisonnier politique to na ba vena biso ba Frank Diongo to na ba vena biso ba Muyambo ba Dio Mindongala ba vie bazo kufa na prison to na ba vena biso ba Jekoko bazo kufa na ba prison en tout cas to na pour ça décrispation politique to kende na ba processus électoral ndenge sengaki to respecter ba to ba sacrifier vie na bango à l'occurrence Rossi Chimanga Déchadé bato wana so ba pesivi na bango pona eloko en tout cas na sengi na bakonzi ya mboka oyo to kende na ba élection et puis ba élection oyo ko la transparente to yeba nani wa ko gagner et puis batika intox ba ya soki baza mibali soki baza fort bandima Moïse Katumbi apesa candidature bacha candidat na bango to taso bako. Merci beaucoup vrai Kinois, merci na balandinyo so ya Congo Millennium et surtout penza bayo bolingaka émission l'invité lelo tozaki na esengwa koyamba po na bino vrai Kinois ya sombiti na makanisi za le droit de réponse hein asenga kibiso. Merci na papa Riki di Bendi po na confiance, merci à maman Nguli, maman Jolie di Bendi po za maman solo yango to bengi Nguli et merci à De Gaulle Mavinga le roi, motema la reine Agnès ono tetela ke mafumbe, joyeux anniversaire à Cécile Osango, Fifi Chongo, Lolita Waku et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Eric Lusandou le noble Maboko Banki ya Havana Nayo et pourquoi pas aussi à Vieux Os Osango champion à ma gauche. Je vous aime beaucoup bino nyonso ba bolingaka Tatiana boy ba pe que ngape na lingaka bino vraiment Sandra Nyanks la carte qui gagne na lingaka bino boza tellement ebele wayambo yeba bengaka ebo kechu premier. Merci beaucoup pour na confiance vie, merci pour na ba félicitations. Merci beaucoup. Ozara Wayambola Kisi. Merci à Jires Mwanda pour Nabilili et Lenda. Merci à Patrick Kitoko pour l'assistance. Merci également à celui qu'on appelle Jordan Kambala, montage Jordan. Et Boboto Bondeko, Eko Bakoreni à Mabota Mabino, Soki Nzambe Azongite, Bandeko Balandia Congo Millennium. Retrouvez-nous prochainement un message. Bo s'abonner na Congo Millennium. Namo Nabino vraiment Bozala Ebele abonner na Congo Millennium. Mais ça l'a vrai bien. Bongo te, bongo. Allez, au revoir. Congo